Merci beaucoup, amis internautes. Na fidélité, paix, amour, na confiance au Bossala, na vision plus télévision. Et tous abonnés à l'hôpital du cinquantenaire, tu as qui couvrir obsèque qui a le patriarche, les hauts représentants du chef de l'État, Papa Kitenge Sou, Yatika Kibiso, depuis Mokolo, il y a le 31 mai. Et les lots jeudi, le 3 juin, des Cornae Bimino hôpital, il y a du cinquantenaire. Et à Kokunda Malelo, na cimetière, il y a nécropole. Et tu as qui awa poto couvrir bino obsèque nae du début jusqu'à la fin. Amis internautes de partout à travers le monde, Tozali ko assister na matanga ya patriarche Kitenge Yesu. Tolingi tolobisa Eugène Diomindonga là, papa Eugène Diomindonga là, bonjour. Bonjour. Outi ko assister na matanga ya papa Kitenge Yesu. Réaction nezanini par rapport ya musala o Kitenge Yesu bandai ko sala na mboko. Ezama wa mingi na banzi azalaki ko remplir vide moko munene na pembeni ya mokonzi ya mboka. Lelo yo liwana ye e créer penza vide munene na penepene ya mokonzi ya mboka. Na yango bachisekidiste na batunyo so bazali na union sacrée bazoko soutenir mawa ya mokonzi ya mboka pe to banzite to mona solution mususu pona ko continuer musala oyo Kitenge Yesu asali pembeni ya mokonzi ezama wa mingi atiki biso moment oyo eza moment moko très crucial pona ko soutenir mokonzi. Alors nabanzi exemple oyo ya sali il faut to landanzela wana po to biksa mokonzi na ba situation oyo eza liboso. Témoignage nini ozana ngo pona Kitenge Yesu? Oui. Tozalaki en tout cas azalaki papa tant azalaki malade yaki kotala ngai donc azali mutu moko oyo asangisaki batebele pene na mokonzi ya mboka. Lelo liwana ye e créer vide moko munene to banzi que mokonzi ya mboka koyeba ko remplir vide wana pamba te tozana besoin ya solidarité, tozana besoin ya union autour ya mokonzi. Bougez, kota.
Bazana matanga ukitani watu. Voici arrivé à la fin de notre intégralité des obsèques à l'honneur de le patriarche Kitenge Yesu au ezalaki bongo hôpital du cinquantenaire. Merci Nabino Batbolanda Rabiso na ba conseil Nabino pe bopé Sarabiso na ba soutien Nabino moral, physique et financièrement. Merci infiniment à madame Bella Dinganga oyazo salake tokoma na banda kunabino, sans oublier exaucer mon vous dit oyazalaki derrière la caméra, et puis le coordonnateur Trésor Walukonka, merci Nabino Nyonso, sans oublier aussi à la montage Jack Oyazawana na montage. Merci infiniment à vous. On se retrouve au prochain numéro et puis dans un nouveau programme. Il y a Sika Tomonani Balasima. Merci, ciao.